Nasi
Moko Nescapa, Montana Bansetsa. Installateur, son. Oyebisa, baninga nyonso, na place makambo ekosalema. Quatrième anniversaire ya mort ya King Kesser Emeneya. La famille Moubiala bazali ko remercier bato nyonso ba oyo bazali ko porter toujours na mitema na bango kombo ya King Kesser Emeneya. C'est-à-dire ba victorien na ba victorien. Famille Moubiala bazali lisusu pour remercier bakonzi banso bazali sika eyi na ba titre na ba qualité na bango respectif. Yé moko joli Moubiala alobi boy parce que makambo na zoloba euti pa na ngate euti pa na ye mundela bongisa makambo atindeli nga yango na WhatsApp nde nazotangela bino a remercier lisusu personnellement le PDG Verkis Kiamamwana pour na concéder biso espace oyo biso tozala lelo et na ko profiter na elisa population pour boyeba ke awa ezali maternité ya Viva la Musica ya King Kesser Emeneya. Joli Moubiala baki amen kiwini alobi lisusu boye ba Victoria nyonso oyo toyokaka awa sima liboso bozala lisanga moko bolakisa musala na bino oyo bino boyokolaki epai ya Professeur King Kesser Emeneya. Voilà, Mouto Zamani. Bona yango na kosenga na président Jean-Jacques. Ye azana liloba pe moko oya kobakisa. Je ne sais pas parce que na parcourir Nathalie Namoni PDG Azate. Ah, PDG Azawana. Ah, PDG Verkis Kiamamwana Azalan Zimbu. Soka Zali, toko pesa ye maloba. Arozala lisusu na liloba moko ya circonstance. Mais avant ça, nazobenga président Jean-Jacques Esungu Moubiala aya kobisa biso mwa liloba moko muke pona famille. Merci mingi. Jean-Jacques. Papier oyo na pesi yo okobomba yango ti mukolo oyo yemei kiwini akoya okopesa lobi keno grand frère nanga Odilon apesaki nga papier oyo maloba oyo tindaki. Merci. Merci beaucoup. Bote la mission nyonso. Ndenge tantôt Odilon Tsoloba. Je me nomme Jean-Jacques Moubiala.
Mingi Baebiga, l'un des membres de la famille, Nazan Neve à famille Moubiala. Nazana Lilobana, président de 11GT, Regroupement de la jeunesse consciente au Congo. Nous avons 11GT Oyo, nous avons Orphelina, nous avons Jeune des Evreux, nous avons une équipe de football, nous avons maman veuve, ma fille mère, nous avons tout ça pour la bango. Nous avons bango. Mais ceux qui n'ont pas Malobalelo, ezali pona kolobela baninga ndenge tonto odila ontia koloba toyebi ke baorchestre esalemi ebele ya Victoria bao bazalaki na moto ya zamani me tozoboya nde songi tolingi unité ezala na kati ya baorchestre wana nyonso tolingi nde crédibilité mpe ezala na orchestre oyo parce que bao bazokia songi bayebake famille ata ebenda nde isingana oyo ekatana jamais mais soki oki bapaso batati mami mobiala adaye tozala na ndenge na tati mami mobiala mais soki otali bien tout ce qui gagne derrière kombo ya kinkesere menea je ne pense pas que ezala bato bayaka epa tati mami mobiala baloba zwa oyo tozozwa mpona touta koproduire esika songolo. Mais tu as besoin d'unité, de boy biloba loba. Nandimité qu'un jour joli à l'écran à télévision. Amitia pour la fille à batonde toujours dans la batousou. Alors nous allons mettre fin et le quoi. C'est-à-dire mon toit le bas sur le ça et le quoi on dit non. Ça n'a rien mais on tient combo ya mami mon bien à la quantité. Nous allons mettre à cette on passe sécurité prochainement. De reporter plainte. Nous allons rebattre moi. Ligne va y sauter. Mais tout goudi à comprendre. Nous remercier les sous assistance de Boye pour assister Bisso dans mon coladelo. Aux gens d'occupation à Bino, au Tiki à Boye pour nous soutenir la famille mondiale. Zambe à Pangola Bino, Zambe à Baxiabino Bolingo à la Bolingo. Vous n'avez pas qui te sert et continuer. Orchestre Bino Ezana, il faut pas soutenir en haut. Tout le monde biloba le maté. Nazo c'est la Toto Jolie et la Ozonga. Tokoyoka, tous ont besoin d'unité pour que l'unité soit là, la groupe. Il y a Victoria et Sonios. Donc j'ai dit, je vous remercie. Merci.
azali awa kera makimono pe azali awa koko moto na banzelza azali awa tokosali te avec la coule azali awa l'espoir kivuka azali awa titina kivuka awa balobi nzembo oyo ezozala mokote toboka moatro oyo eza nzembo ya baresponsable Ya Robert. Mama,